Shalom, shalom, libota na Nzambe, ezali ngai abino Papa Didier ou Frère Didier. En tout cas, esengo mingi koyeba kozala susu liboso ya l'écran na bino pona to solo là, toza na masolo quand même to solo là, eza malamu, ça fait un peu longtemps, mingi boyoka ngaka na audio. Et eza esengo ko mona bino lisusu pe bino pe mona ngai. Na bandi kopesa mote mingi na bandeko nyonso oyo baza abonné na Adeline Télévision pe na Esprit Consolateur Télévision. En tout cas, vraiment to pesi bino penza merci na oyo boza kosala na mosala oyo eza komona na tika te mosala okolo apesi biso e pousse na liboso oyo ya biso na ya bino po toza kaka ensemble. Zamba zo lokumu na oya minene ezali kosalema na tina na mosala na ye. E na yambo na nyonso toleka na kobondela tokumisa Nzambe na biso oyo apesi biso lisusu pema na mokona lelo. Kolo topamboli yo tokumisi yo Nzambe malamu Papa Boboto, Nzambe oyo atonda na nguya, oyo tobengi Nzambe ya mpungu tulendo, oyo aza kopesa biso makasi tango nyonso na tango bolembo za kokotela biso. Tala opesi biso mpema susu na mokona lelo. Tolobi te tika obatela biso ozala biso susu na ntango oyo tokosala video oyo papa nyonso ezali ya motungisi oyo ekoki kozala blocage kati na oyo osili kozala mosala na yo kolo totelemeli yango mosika kende penza epa bikauka na kombo na Yesu Masiya. Papa tika te solo protection na yo ezala na ngai pe na ndeko nyonso oyo akoyeba kolanda video oyo. Pesa makasi, pesa mayele papa, mosusu azali to biso tochaka indike ezali kaka yo. Na pamboli na commission na nyonso papa, pote yonde ozali mobateli mosumi na nyonso, lokumu ezonga empai na yo. Na kombo na bino basato abule papa mwana pe mosumi molimo santo nde tolobi amen. Bien aimé, lui na bandaki koloba na memi lisolo muke oyo poto solo la, lisolo yango ezali sur façon oyo toyebaka kosala analyse to toyebaka kosala étude sur passage biblique to pe na chapitre moko songolo tozalaka nango peut-être pour na méditer et na yena quelques astuces oyo ekoyeba kosenga quand même libota. Alors na lombango penza soki olingi osala étude biblique, soit au lieu de analyser chapitre moko. Alors, et ça la qualité, la difficulté, c'est que des fois, on ne comprendre que oh ben il balini. Mais ça la marche moko simple au truc Hollanda pour na te analyser na nous littéralement makambo et komami na chapitre wana to pe na verset wana pe après to ba sosola na ndenge ya bolimo. Alors, awa, tozui épître, il y a deuxième épître, il y a Jean. Donc, le deuxième épître, il y a Jean. Ils allaient faire moulaïté. Ils ont 13 versets. Donc, tu peux analyser un bango, tu peux analyser un temps. Mais, yo o yozalanda ku, luka ozalana ngope olanda, mbang ndenge tu peux salira. Alors, pour na kobanda, esengeli ndeko ozala na papier moko to A4 oyo eko permettre yo okoma quand même makambo soit soko ozala na papier A4 te okoki kozala na carnet to cahier moko okoki konote eza bien eza mpona nini ezali mpona onote makambo oyo ndenge ezali ngosala étude na yo to analyse na yo oyo okosala. Donc, papier A4, il y a un peu de santé yangoyo. Papier A4 yangoyo, rose à peine à carnet na yomoko, oyo koki kokomela, makambo et tokolobela sikoyo. Donc, so qui ozana yango, oza peine à stylo moko, il y a bleu, mususu ata ya rouge, netingai, nazana na stylo nangai awa, nazana stylo nangai ya noir awa, rose à noir ou bleu, c'est pas un problème. Et puis, na stylo na yo, il y a rouge. Rouge, pour nous souligner, naza la rouge awa, oui, et ça mon bouquet mosika. Zengai, na benda yango. Voilà.
Donc voilà, naza sous na rouge. Il y a rouge, et ça qu'on a noté, point oyo, et ça vraiment très très important. Il y a bleu, toi noir, et ça au comment, et ça juste ce cas normal, aux yeux au commando. Et il y a rouge, peu gros ça là, point oyo, ça négatif. Il y a un au coma, ou et ça positif au commando, nangambo. Donc, et ça va montrer dans chaque verset où il va revenir ça. Alors, et ça et ça le coup là, tout ça la dissertation. La dissertation, tout ça en 3 parties. Oh, bah bengi introduction, développement, la conclusion. Ce côté les mingi ba épître, ba lettre, n'engé siliko zala ba lettre, épître ou bien ba lettre oyo apôtre Paul to Pierre, ba ne kotinda et pas na bande ko bazali musika. Et ça mingi le coup là ka n'engé to komaka lettre, n'engé to ça la dissertation, n'engé to yokola na classe, tout ça la dissertation, ça prend en 3 parties. Introduction, toute présentation, développement et conclusion. Donc, ils appellent ça les mots au banda pour ça l'étude il y a chaque chapitre. Alors, na oyo tosili kopona tolobi épître ya mibale ya ndeko na biso Jean et la première partie na ye aza koloba première partie c'est-à-dire introduction au monde introduction ya mingi muto azopesa mbote azoloba mbote na bino epai bosili kozala bino bana na Nzambe ngai mosali na Nzambe mosali na Nkolo Yesu Masiya mingi omona apôtre Paul bandaka ndenge wana. Donc partie wana nyonso omona ozala mingi premier verset deuxième to troisième yango na yango kaka ezali autre introduction. À partir de deuxième to troisième il y a un débat sur le développement. Développement, on a rose 1, 2, 3, ça dépend. Ce qui est versé net 3 et tout ça, là, ils ont 13 versets. Au moins, à partir de 3e, 4e, et qu'il y a 10e, au moins, on a surtout ça développement. Il y a ce qu'on a conclu, peut-être à bandis, à petit sous salutation, conclusion, tout bien la conclusion, salutation. Après ça va nous recevoir mbote bozala na kimia après bosi kozala boyi kampiko na mabondeli makambo ekene malamu puis ton numéro Yesu Masiya a premier temps abouti kabisote. Donc en fait eza bongo. Alors na ka oyo eza ndenge nini to lobi boye introduction na oyo ezali tozo komona apôtre Jean aza kopesa sango aza kosala salutation et pas il y a maman moko babengi Curia. Maman Curia wana tu éviter ceci il faut à la diagonesse, il faut à la peut-être pasteur. Donc maman moko azana banana ye et puis apôtre Jean aza kondima en tout cas na kati na bolingo nyonso oyo ye aza kotambola na yango ne longo na banana ye. Les acquis choses un peu rares na moi si asala makambo ndengona na bana. Donc ça ngokendaki que en tout cas azotambola dans la vérité na bo solo nyonso malgré ba problème ba difficulté oyo eza koyela ye akotambola na bo solo. Wana eza première partie asili koyeba ko merci ndengo za kotambola na kati na vérité wana na bolingo na Nzambe. Alors tomoni sikoyo na 4e à partir à 4e verset donc du 4e verset, donc dans 4e verset, na 6e verset, ezali nini marche ya vérité oyo et sengeli bana na Nzambe batambola ngo abi oyo kaki commandement oyo zwaki oyo c'est la terre solo ozala kaka na vérité pe continuer kaka na yango pe azo parler sur l'amour. Bolingo oyo balakisaki biso balongo batalisaki biso na ba papa na biso soki otali na oyo elekaki kuna c'est ne pitre ya liboso okomona bazo parler na par exemple na 1 Jean 2:13 bazo parler sur ba papa donc catégorie et il y a 3 catégories 1 Jean 2:13 okititi na moi c'est va parler sur la catégorie ndenge sili kozala donc ba papa o ba zwaki ba yambaki liloba liboso basi ba kuba. Après, on va parler sur les jeunes, en tout cas, si on pousse les sous, on va en tout cas, qui est difficile pour nous, et puis, on va nike. Alors, on va la mingi, image de papa, on va qui ça qui bana, puis on quitte la roue. Mais on va parler sur maman. Maman, la dame Kyria, l'élu, mon ponami. Donc,
eza partie ya développement. Donc ce que tali yango bien puisque temps eza mingi te ana zo sala démo pour na pour comprendre quand même bango ndenge likambo si vous so sala la analyse la étude biblique sur un chapitre ou la partie morale verset nous va développer. Alors à partir de ça développement. Le développement on a toujours la partie moko bien deux parties. Na ka oyo ezali deux parties to komona ngo. Donc première partie eza la quatrième ti la sixième verset oyo to benga la marche, donc marcher dans la vérité et l'amour du Christ. Donc awa apôtre Jean a kosenga ti asolo kotambola na oyo bino boyokaki oyo ba enseignant bino bokoba kaka na boyeba kotambola bongo. Et puis la septième et 11e partie albité et sengé na biso to luka ko repousser ba détracteur ba séducteur ba oyo to benga ba antichrist oyo bazo ya pote ba faire dévier ba na nzambe na nzela oyo sengé ba tambola akebisi abi en tout cas bana na yo to yebike en tout cas ba zui oyo siko za la motuya ba ko ba kaka na yango ba sala te ke ba kweya na kati na oyo siko za la bi soki ata moko ya pesi bino mbote apesi mbote kozongi se mbote wana te puisque mbote wana eza mutama soki bani kozongi se ba mbote wana okokota na kati na masolo na ye. Il faut vraiment faire attention. Wana ezali makambo oyo apôtre Jean aza kotalisa mama Kyria na bana na ye. Et puis na suka tokomona na 12e et 13e verset ezali o tobengi conclusion to salutation ya suka oyo apôtre Jean aza koyeba kotalisa lisusu libota ya mama Kyria na bana na ye. Et alobi en tout cas bozala makasi boyika mpiko ngai nakoya po nazala mingi ya kokoma mais mwana sisa nyonso na papier te nakoya po te to solola face à face dans le bino o nazala na motema pe oyo bino bozala ngo na mitema na bino. En fait voilà façon nini oyo yokoyi kosala po te aussi la comprendre. C'est-à-dire que na kati na yango siko osala ndenge nini na otangi d'abord chapitre mobimba. Tangi yo tangi chapitre nyonso ovandi otali ale obani susu kota ozongeli kotanga mais cette fois ozotanga ngo silencieusement consciencieusement oza ko méditer malobo ezali ni papa et tant aussi ça ozu feuille na yo de tolobi A4 ou bien bloc note na yo obani kokoma ba mot eza très frappant. Awa par exemple tomoni na salutation tomoni ba mot oyo ebimi wana tomoni apôtre Jean abimisi ba mot lokola à s'adresser à Kyria. Tu es Kyria peut-être l'élu Kyria. Donc tu es élu wana l'élu Kyria tu et ses enfants. Tu es wana na mot clé tu es wana. Alors m'a ramené bimisus to bon que vérité et bimi wana marcher dans la vérité. Au commis en c'est très important. Après au lomo wana au kitina c'est au étude place développement donc 4e ti 11e au bandi ko likabamo au tali au moni na 4e et 6e déjà to boni o ya benga commandement le commandement oyo nzambe apesa biso nini ezali l'amour. Donc au komi yango amour au tien commandement très important amour pe au baxi lisusu o esengeli nini marcher dans la vérité et dans l'amour du Christ. Au komi yango donc amour vérité dans marcher dans la vérité amour et puis au plus seulement au moins na siko ba mot wana ba mot kitoko mot positif de mots clés positifs o eza négatif au moins na siko yo na 7e pe 11e verset au moins na ba séducteur pe antichrist au tiama rouge au tiama wana obi oyo eza ba mot clé ya mabe négatif oyo eza tal impact moko te na bomoi na ngana dinguta ngote. Alors, on s'est dit, après, on analyse, pourquoi il parle de l'antichrist, pourquoi il parle de séducteur. Alors, na soukande, et sa conclusion, otali, malobanini, souvent la conclusion, au moment où bandaka, na neti, kimia, ezalanabino, et pas botika la malamu, au moment où en tout cas, oyo, ezali, conclusion, au moment après, malobo, alobaki liboso,
pe yango bazongisa yango pe kaka na suka omonaka oyo eyai na introduction pe yango akozongisa kaka mwa moke na suka. Donc voilà en fait ndenge nini koyoka kotidie mais ntango ozosala yango omona bamo mosusu okomprendre te omeki kotala na bible na suka baexplika mosusu neti antichrist omeki kotala antichrist nde nani elakisi nini awa omeki koevalue yango mpe ozopesi sikoyo molimo santu asunga yo na raisonnement mo soki oya concentre banotala mwa moke moke omona molimo santu ambi otalisa yo te alobi mpe ntango mosusu akokopesa yo mpe baréférence mosusu na bapassage mosusu mpe souvent mpe na bible bakomela biso na se référence likambo oyo passage oyo elakisi mpe boye okokende na passage wana otanga mpe bangi koloba nini na passage omona même ka parole balobi yango mpe par exemple na livre ya Jean bi ya Luc osali comparaison elobi boye kuna ntango mosusu baexplika yango plus ozusu mwa momo bando kocomprendre ce n'est qu'après okosala analyse na yo comprendre que non boye boye donc osali lecture na yo principale obandi kosala kotirer bamo oyo eza bamo clé tobengi bamo oyo ezosemble difficile ope onotango par exemple na rouge elingi oloba nini onote yango c'est très important bien aimé wana après osali analyse na yo complète verset par verset soit osali neti introduction ozwi idée na yo développement mpe obimisi baidée na yo et puis conclusion obimisi idée osangisi yango donc na mokuse awa toyei toloba nini soki totangi yango bien apôtre Jean apesi mbote epai ya mama Kyria na bana na ye akumisi alobi merci na ndenge nayoki na bolingo nyonso mpo nalingi mpe bana yango mingi eza kaka te ngai me eza mpe na bato oyo nyonso oyo bakotambola na bolingo bazosepela ndenge bana nango mpe baza kotambola na bolingo ya Nzambe. Donc tika bokoba kaka na yango ndenge esengeli wana sikoyo na développement abi bolingo oyo balakisaki biso na bapère na biso c'est-à-dire que bapapa oyo baenseignant biso biso tokoloba mpe à peu près lokola Christ bolingo oyo tozwa pa ya Christ donc tokoba na yango tokontinue na yango tosilase te et puis na kati na développement ezalaka na esika moko ya makasi oyo tobengaka le centre la marmite du développement donc central penza pa nzungu evanda c'est-à-dire que awa na ka oyo ezali ntango aza koparle bango sur ba-antichrist donc esali sikoyo opposition na bolingo basili kozala na yango na bolingo oyo antichrist azoya nango epai na bango. Donc voilà place wana nde yango nde eza motuya atelemeli yango lobi il faut korefuse bato wana kobwaka bango mosika kopesa bango ata mbote te koloba ta te o bonjour no bon kozongisa te otali kaka ndenge wana mpo te aza bato oyo soki oza makasi te odindi mais alobi na bango te boza kaka makasi puisque boza na base ya makasi ya malamu mpo boza kokoba na kati na bolingo ya Nzambe. Donc voilà message oyo apôtre Jean alingaki kotalisa bango mpe ezali sikoyo etango totangi ndenge wana eza mama Kyria te mama Kyria wana azaka image ya bato oyo etali biso mama Kyria wana azali par exemple mokambi na biso mokambi oyo aza kokamba biso mokambi oyo aza mpona biso nyonso wana mama Kyria biso mpe toza bana par exemple donc toyambi liloba wana toyitali yango ebi te ya solo maloba oyo eza concerné mpe biso. Donc, tu as en pratique. Oui, il y a un destructeur. Oui, il y a un séducteur. Donc, tu peux ça tenter, bien aimé. Il faut te refuser catégoriquement. Quand ça coûte la terre, non, attends, non. Il faut oser la sévère. Donc, yono ça, tu sais, au koye bakoyamba, ils ont sur na ba arme na yo. Pour Ephésiens 6:10, et tal sur ba arme, tu koye ba ubundela nango, zalaka sur na ba arme na bien aimé. Kozala 50-50 te zalaka sur na lobi po soko za makasi te bakoyeba kokotisa na molongo wana il faut faire attention. Donc voilà message oyo elingaki kotalisa biso lolenge nini tokoki kosala analyse ya chapitre moko malembe comprendre par après ndenge nini okoki kosalela. Donc ba mot clé na lobi tozwi amour, tozwi vérité, tozwi commandement nouveau, on parle le commandement nouveau, c'est ce qu'on appelle l'amour. Donc, après, aux autres, passage sur l'amour et le binini. Ok,
dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 13, 2 Corinthiens 13, je ne me trompe pas, Otali yango, où on parle de l'amour. Otali, l'amour pardonne, l'amour fait ceci, l'amour ne tue pas. Donc, Otali surtout, on dit encore plus sur l'amour. Comme ça, on met que quand il y a dans le sous, na kati les sikoyo, nini au sala pour défendre, quand on peut s'appeler argument na yo, surtout ceux qui boza et l'ongona batu. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Tika te ya solo kimia na Yesu ezala na bino. Merci na oyo asili ko ba koyoka et tokota la suite juste ba partie muso ya malamu to ba ko partager na bandeko sur un sujet oyo et ça très important pour na kokolisa libota na Nzambe. Merci, merci na bino kimia na Yesu ezala na bino atiki bino bozala malamu na kombo na bino basato abule papa mwana pe mosungi mole mosanto tolobi amen.